Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous avez abonné, ne sautez abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dame, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Ndenge kokoti wana zwakiti vanda to solola. O ezali émission ya ba responsable. Soko yebi koza responsable vanda. O ez émission mikolo Kanga Dadi za pona mikolo. Donc to baka bana pe baza émission na bango, moni bana ba émission na bango, bana pe baza ba droit na bango. Donc tika bana batala émission ya bango. Yo pona Kanga Dadi, yeba ke pona par mois vitoko. Est-ce que na kosi? Parce que émission oyo otalango ata bana ba oleka o Kanga oluka télécommande te. Émission otalango ata moi sino zo leka. Kutu moi sino na otindo pena, to mobile na otindo pena tala ndi Kanga Dadi. Une émission éducative. Donc place au bino vandi tabou ezate donc ça pena calme. Kanga Dadi. Ce qu'on y a besoin de nous, moninga bo sepeli to sepeliti. Nde bino moninga bo sepeli to sepeliti. Ponga na sepeli ko mona yo, na sepeli to mona te mais na sepeli na yebi que ndega yo zo tala nga boyi. C'est que Nzambe a compté yo parmi ba vivants. Donc quelle grâce le bon frère Jeff Ifoni. Donc ndenge ko moninga boyi faut sepela que Nzambe pas compté nga parmi ba vivants. Donc à chaque fois so moni Tolobe la vie, moni Kanga Dadi boye, moni biso, komisara Nzambe, loba Nzambe merci. Na moni encore ndeko nanga. Aza compté parmi ba vivants. Nenga ipe na yebike yo pe ozotala nga. Pour ceux qui ont vivant te otala te. Au-delà de ça, Jalodi Bols, yo yebi. Alors, merci. Nabino nyoso bande kwazo benga ebele bazo tuna papi gien obaki on peut service 2-3 Kanga Dadi par jour na epsa ki bino bande ko ngai que on a aussi makambo ebele ya kosala toza makambo ebele o to salaka. C'est pas que so moni biso te nde biso to se fatiguer, non, on va pas se fatiguer na lo baki déjà. Mais bino pe faut censé pe faut zala moi aller retour te. Non mon ami beau partager Kanga Dadi ta. Il faut pas que jouer na égoïsme na makambo yo. Partager Kanga Dadi, partager les baninga pe batala. Et c'est important. Tant que ça va partager on a repé sa vie sous force. Tant que ça va partager on peut sa vie sous force. Awezaka masapote. Aweza masapote. Awezali makambo ekomela ki moto mususu po ekomela yote. Na poto makambo za ebele na ba fête makambo sala maka na ba restaurant na ba nini. Mais yo makambo ekomela ki bato misusu po ekomela yote. Tala nzelo ko pona yango Kanga Dadi. Na ndenge bien. Vous pouvez savoir force. Moi, partager les moninga mosusu, c'est très important. Nous avons coïncidé parce que même les solos au bêta, même les solos, c'est-à-dire, mon tour tapis sur le solo, donc moi, bien, papi ken. Quand on a dit nous sommes ça, là, quand on se retrouve à la carte, oh, on a bien dit, oui, on comprend. Est-ce qu'on a bien, tant? Il y a 8 ans, on a compté biso boui parmi les vivants. Na yozo landa biso. Yeba que faut tout comme ça en Zambie. Naleki lelo poto solo la lisusu masolo oyo ya na moni yango ezo couler pina ba encre mo ebele makambo ya mama Sagisha Rufa. Na baki na zamo makambo ebele oyo Kanga Dadi tozana mo masolo ebele foto betela bino. Bande mususu moni emission soko moni otindaki voice ozomo toko ka ko bimisa yango te. To bimisa makambo na désordre te puis na loyenge te. Il faut vraiment tout comprendre d'abord l'histoire. Les caras, tout ça, papier.
tu komaka moi mukie na téléphone mais tu as na papier donc il faut que ce papier tu comment tu talaka histoire donc c'est à dire beau tenir sur rigueur penza mingi il faut tout y ko la histoire non pena bien pour toi ko beta yango donc tu ko bimisa ko ndingo na te donc yeba que voice na yo ils a toujours gravé voice na yo ba répéter kango chaque fois pour mon kotoya to beta mo direct donc comme on n'a pas cité ko Suisse amano mutute ba ki ezali to négligea oti ozana yo Washington merci na yo Jean-Di Bols merci Émile Bamba de Zurich merci ce que mon émission na biso oyo partager ce que mon émission na biso sono za abonné abonne-toi Kanga Davi na bino yango yo ebandi tolobela makambo yo ya Mama Sagi Sharufa je crois que makambo eza moi pasi namoni ba live moi ebele batu basa ba live batu baza koloba en tout cas batu nyonso o bozoloba makambo yo bonne raison moni colère mutu na mutu ayebi ndenge nini ametrizaka colère na ye mutu na mutu pa ayebi ndenge nini akoki kosuka na kanda na ye donc okopesa mutu boule pour la colère na ye te mais awa tobakisaka moi savoir ta moi mokie kaka na ndenge bien Mama Sagi Sharufa ye moko asali intervention wana alobi déjà pour nanga maman merci parce que namoni ke nzambe azana bomo ya solo alobi ça fait plus de 30 ans oye azalaki na makambo wana makambo ya molili mais nzambe toujours azalaki wana pour protéger ye donc nzambe azali na plan moko boye mpona ye namoni bandeko basiliki namoni ba live bandeko bazotomboka oyebi ngai mpe na banda koloba ngo kala tonto za ba yakuza na Kinshasa ando yebisa ba proche nanga ba camarade nanga bayebi pour la Kinshasa ekomaka na ebite esprit ekomaka soki takomi soki tamosala masano mabe tono bien masano mabe soki tosala masano akomi ko se permettre na tout mona mutaoda mona okekotemo lamba nyao net na film donc kalande to ibaka nyao ezalaka école hôtel umbo école hôtel après na Kinshasa ko comme place ko ba yakuza moko tsela en esprit ngasko ndo s'entourage dans binga moko mutole sanga nyao so na ebiango bagara wo mo o salama o comprendre ti na otike lo tout tenter pour ko lesa ngelo ko ngana oyo ja na ndako lo babongo donc na o comprendre que colère bandeko na biso baza koloba ba na raison à 100%. Bandeko na pesi no raison. Mutokole sawe lo mo boye après c'est vrai. Mama Sagi ayi koloba ayi ko sa témoignage na ye. Le bato belé choqué bango par rapport toujours ya ndena lobiawa. Mutu pena yeba na ito lesiye eloko makila. O lesiye zakala. Oya yibagite na bisakala batu ba bisakala on de basala ngo batu ba neto yoka masona ngo o lesi mutu lo mo ndenge wana o lesi batu ba makila ba règle banini vraiment bon comprendre colère à batu bon comprendre vraiment il faut comprendre bon comprendre ma colère à batu mais ba deko bo silika na lobia on a dobi na bi poser la raison mais boy ba aussi que un témoignage. Elle n'était pas obligée aussi à les capois. Je crois que Aza poussé par le Saint-Esprit, Aza poussé par l'Esprit de Dieu, Yawano Moni Ayeko Bamakambo. Bino Salibino pas si c'est vrai. Mais Onyo soit liakuna. Ce qui est koufate Kosibikate. Nayebi quelque part, passage mon balobi, boko tambo na likolo même ba serpent. Boko rappel ko soit binoté. Boko mena même babiloko oyo.
même ba poison okufa te obi nde tokoli boye ti nde toza boye lelo oyo bolandanga mpena bien bamai mosusu tomela babilo mosusu tolia bandako mosusu tokota bandako mosusu bato mosusu toviva na bango kasi toviva na bato ya bien kaka losi toliaka biloko ya bien kaka okanisi bongo je ne crois pas donc nzambe nde moto abatela biso ti tokóma lelo oyo boye yango wana omoni ye mama Sagi alobi partout kokende partout likolo nde koniata sambela nzambe eloko nyonso kolingo banda kosala sambela nzambe bosiliki na bino nga napesa bino raison eza normal mais parce que imagine ba biso ndenge non moi dama jono liaka mokolo wana batielaka ngo système etoka ko bato biso no mwasi musaki luka soki nini poka mobali na ye atie blone blo olia ba surtout bato baza lokoso olia batieli so biloni nango wana donc ça dit batieli yo n'importe quoi olia n'importe quoi bandi konanga bonne raison mais nde na lobiawa mama Sagi kutu photo pesa ye merci pour Esaïe Mogote. Elle a eu quand même courage pour les cas na télévision pour bibisa makambo oye, c'est-à-dire à dénoncer ba makambo nyoso mabe oye mo banda ko sala. Mais elle n'était pas seule. Il y a le loi lobby. Yo po continuer à kokenka na banganda. Est-ce que a otolo bateke des gens le plus puissant, les tout puissants, que les Kabilo sont Mike, ou des armes à Blora Mike. Ndeko, Tatora et Nzambaza les tout puissants. Ou un mouton, ou un beau sanarame, sont aux obima. Ou un beau sanabilo, mais prière, ou un beau sanamota. Parce que prière, il y a un des salayutes. Sozo bima obosani navigo ozonga mangu na ndako carte bus ozonga mangu na ndako donc te permettre au mata train au mata bus parce que so ba kutana ba ko verbaliser pour rien ce qu'on navigo bosana rangote comment obosana prière navigo so bosana lelo lobi obosana ngote pour ceux qui ont écouté na mbeba na nzela lobile ozonga obanda obiki obi na bosa na vigo na voilà parce que tant ozo mata etika ba mutu il faut opposer carte na yo bis na so ni na vigo na yo tout il faut valider voilà benga ngo mais yo bosa na prière mama Sagi a lobby makambo ya lobby aloma mbebele histoire ba nyao ba nini na kati franchement pas mal de choses au ici ngala lobby faut auto protéger mama Sagi chaque fois pour ebele na minute oyo bazo sala makambo wana bazali ebele na minute oyo bazo sala makambo bato balobi bana raison ba 100% mais bande ko boye ba que il écoute le bon ba on ba lobité il y a le bien parce que à ça pousser tout le bas l'esprit de Dieu avec autant c'est vrai ça fait mal pour le monter mtako c'est pas non au moins masanga o melanga masuba na mela masuba pour bato azo témoigner que c'était pas normal bato ba neko kinde kuna na la référence ba c'était pas normal ils sont sur qui va ba table batie photo à JB kuna batie papa photo à Kofi photo à Kester photo à Wera et puis so bo sali 2 heures du temps faut ba tout souvent kota ya mo ba bagarre ba ndeko sam do ba bagarre wa skoyo ba ngonde ça dit il travaille avec les sons na makila ya bato hier lui a dénoncé mabio ba ndeko sala nazo mona place oyo te tokoki ko nazo mona place oyo te tokoki ko c'est vrai et on peut s'attendre mais
faut comme ça vous nzambe pour atepesi okanda osani so dama o dama yango mais o dama yango sala rien pour nini parce que nzamba lobi ko tambola likolo ya serpent on est même moto serpent ko la rolia yote soko za mwana nzambe donc yo le ka kuna olia biloko wana faut to za lesengote ki oh donc nga bna za mwana nzambe ko faut le sengo pena kino c'est à dire nzambe batela ka yo. Il faut dans les cinq et puis il faut si qu'on multiplier pour aux aga ignorants. Mais dans l'ignorance, nous on a un zamba de battre là. Ce qu'il faut multiplier si qu'on va prière. Enfin que pour Mokili et s'il était la vie continue. Tant qu'on n'a pas malien, ba sénégalais, même ba McDonald's tokenda, ba tokenda. Et là ba tumba ça na gonati. Ce que c'est vrai, mais prière est la moindre des choses. Les parents vont éduquer les enfants dans Nzela ya losambo. Les parents. Vraiment, vont éduquer les enfants dans Nzela ya Nzambe. Bola kisaba na bino Nzela ya Nzambe. Nzela l'église. Nzela l'église. Quand c'est moi Nzela l'église. On a besoin de détruire moi à 100%. La qui ça moi na yo nzela ya nzambe la ça moi na nzambe. Yebse mona mokilio. Za l'esprit où ça qui mokilio ba benga mo nzambe. Esprit ne mona na raté banda biso to botama na ba koko na tsuba mona ite. Mutamona ya zalate. Mais to biman ndenge wana te, ça dit tout à quelque part. Tout a créé un créateur Moroboy. Le seul que tu as créé, c'est qu'il y avait un créateur. L'aksaba na Nzambe. Bandeko, je sais que ça lui passe, makasi. Mais, beau film, maman Sagisha Bofati. Beau bambaye mabangate. Beau beta été. Nzambe n'a qui plus puissant parce que elle travaillait avec le diable. Ando sa bien un diable yemoko. Imagine moi ba nya ba ko tabla bu bu bu. Enta so ga be nya wana ba ibisi non non non, ils allons biso. Tu total to yende ko assister total si ça va. Imaginez ce que bilo ga ndingo. Donc ndeko na biso utaki musika et puis pendant combien des années zali makambo parce que pendant combien des années yo kota monde yo moni ermo botina te ya natina ngalo baba so za besoin ya book nandeka mabete ya napesa ba tu conseil te ki o pona bo makopa baninga te pona nga na mona ponga pena kenda na ngabeti kenda na mo pena kena be mo nganda ya ba master tamsuke bokene quelque part bo vandi na bino pe moni mais Nanenga bien penza. Il y a ma place mususu. Faut moi keba. Il faut vraiment que avant kota au sambelika nzambe. Pour ça qui ignorant nzambe à protéger yo. Siko ba o bazati lelo na kata makambo yo bazali. Mama saki lelo aleki alobi na biso ba vérité makambo ya bande ko sala. A dénoncer ma mal o yemoka banda kosala. A dénoncer mambo ya sana ba vie ya bato. Makambo bango batia na ba vie ya bato. Tobi merci. Et moi je dis plus encore merci Seigneur parce que ba ignorant. Imaginez kaka o le ka place mo ba kombola. Tout le monde a ngote. Tout le monde a ngote. Misusu bazwa ka ba mai moko boyazo ça donc ça dit ma yoro place où tu es évité bande konanga faut tout prier toka te ba témoigner toka ce qu'on mutazala ki pena na ba faire wala yemo ay ko ibisa biso mama sagi aleki alobi donc na ba mai musu abi kamundele na ye boto bi balinga a to bi bozate que non oboya kamundele po kamundele za vite fait parce qu'on a vite fait wana kamundele ya ga goût zo ande ba chango lo mo boy. Vanité des vanités.
yo ozo sala yango keba na bala nzambe. Ah, besoin de la méthode. Je crois que mutu nyonso tout pour zoba ate. Ah, tout le monde ba yo kabiso zoba zate. Mutu nyonso to kozala soki alinga kota na bar. Eloko liboso kosala. A osenga nzambe na yawa nyonso yo. Nzambe répondre mutu selon besoin na ya. Nzambe moni biloko na olia soki za nini yo back to sender. So ça c'est-à-dire back on les a ezongela retour. Ce que moi nzambe sengi bongo. Sans les amis. Misu bakanga batu donc c'est-à-dire au mona baza ba tête na bango o bon bakanga ba ibila ke no bakanga ye donc ye faut que deka kuna. Mais est-ce que beaucoup ça lango pe ya kibonzambe te ya sans kisi parce que kisi on a beau ça là moi que gloire raison on n'aura pas diable vous pensez nzambe gloire tant c'est à dire batu misu baza protégé par le diable c'est grave maman saki le loi leki à lobby batu belé basiliki pendant que misusu au coup de bazar, il y a grave bazali. Bazali, hein. Ce que l'on monte aux oliaka, ngalinga ngolo na ye, ngalinga ka malangwa, ngapenande ye penasoli ye na bouillon. Zorande, ana mai motam suma mai amu matam suba sole ce qui tué bembe ce qui nini. Imaginez bilo wandengo wana. Diable kosa makamala muté. Diable kosa makamaya makamute ke salao mai waneza mai moko propre, mai moko bien traité. Faut te raconter mon boya salité. Pour diable yemo pas sale. Ce qu'il fallait c'est bien bilo comme c'est-à-dire imaginez mtotel talaka ba pratique en. Moi, c'est dans la période naïe, auto yebi, allez, kamati musunyangombe à côté si qu'on allait, bakati musunyangombe. Donc, bazuma kila, basangi si yango ogoye bate. Tellement ça qui ignorant, oyebi na yote, sola kamundele zobima, kamundele ya moto. Mukolomo na yeba kasusu. C'est tout ça là, laissez partir mon peuple. Tout ça na bandeko, tout ça na bango. Ndeko moko messager. Ngana yokuta bonga yi mo retard, na kuti bonde mo bazaki déjà wana. Tant na komi na kuti messager. Na kuti tant na komi na kuti na kati na oki sola kamunde le wana donc sola kamunde le koti place wana oui kamunde na solomo boya danger. Sur le camun de Keba. Ah, non, sur le camun de Mou, il y a ma casse, il y a moto, mais non, ça dit pour sur le camun de Kessenia, il y a moto père à son nom. Oui, il y a au camin de la moto. Balinga, mon père n'a pas papier aluminium, pena donc. Ah, ce qu'on a poti. La pousse bongo de la bazaki, on a mis ça tout bas, vendre les bozilanga. Na moni message déjà na tige na monoko. Il y a moto, so mona moto ya peso goût. Namoni Chatumba pe azoli yango déjà. Sikoyo chura moma azoli ate. Ah, ngala koti. Tu vends ton dosso là. Kamunde lewana franchement. Donc nous allons relier pour ce maintenant. Ah, mais si chura, mais yo zoli ate pour nani. De quoi bio ate. Ngai déjà na otolia. Na peut-être soyez ba c'est que vérité sonné. Ah. Na vandi. Na tuni messager na messager. Kamunde le oyo e uti wapi? Ojongo wapi? Messager a kosinga. Abi na ngai habité. Kamunde le oyo moi si na ngai mama kitata mutasala kiango
Donc moi c'est ça qui on s'est dit ça bien quoi moi c'est ça ngabi ah Nathalie Souchoura tu vas pas t'aller normal ah tu vas bien maman qui t'attend de ça n'a pilipili la poussière pina papa famille n'a tous ça qui famille tous qui ensemble on voyageait on sortait ensemble et tout nga ah na tout ni les sous messager na tout na 2 ou 3 fois messager comme on est au moins sinon t'as ça non il y a quoi il y a ezakata ba 12 ans dans les bela kamundele na tout na wi kamundele eza oyo batekaka na Saint-Denis te na Sapon abiote ah ngaka so melo ka Sapon siko kamundele zebele ni moi mais non quoi boyi bolia ngabi ah bande konanga to vanda wana botinga sur la kamundele ngai bon en tout cas bien olia na ngate mais ah le quoi uti na ndako bon ça va nazima musulimo ko ka musulimo ko na ndena zika guwe wapi kamundele wana suka na goûter la pena mais musulimo na leme na oli ona baduti quoi na bite na kosisa ngote na zika kitiang posaka na kota ngo mais ati tatu mbako dia sur la 3e déjà ou qu'il ma 4e ngabi musulimo wana leo ya gume na zika kitiang ngabi ati on lui a dit pour l'année parce que tout ça 4 dans le côté de mi balé bolia mon l'été et puis na tout nié il y a parce que ton il y a moto là ça dit ezaki bon pourquoi ton il y a ba mapa ton il y a ba jus ton na bilo on sur lia parce que on passer mon temps na biso wana auto kutani photolia to meli to seki lo monde wana c'est comme kolona yene fala da magisco yé na ba kam de teli ki uti na parler mais na kuti ndeko moko bia ulia te ce que tu lis ensemble. Gabi la continue doute mais après j'étais obligé de ntunga tsakala zo tindi kana bité. Na meka moni na meki na tunye mo 3 fois yebi mambo na loba. Bande ko na ngobi lobi na mo. Na benga chatu bango. Chatu sneni abila nga papa. Libu ni façon de kaka ya moite papa. Omolika moi morso na liaki wana moko wana. Mambe salenga laisse tomber. Ce qu'on a tout là, et bon, bango ba kota ki ba 5-6 pour bango ba kota ki amopena. Ce que bango ba suka ki wapi. La dama joan. Donc, bande konanga, et là ça que nzoto ba sakana na ngoti. Ko sakana nzoto na oti. Bi eloko e bomba kese eloko e kota kana nzoto. Eloko e bomaka. Biloko belé to zo ko lia awe zo boma biso sans le savoir. Ton a wo ba ngona bengi message na bi yo sali bon pani. Chatu ba bi ko saka na be mo message abi na ngabi yebuta ko tema to no libisa na boy so na bengi na so na senga bi na gara sande ngabi mais non c'est pas normal. Ça dit kamunde lo ba manie ba teka wana so be ba tiaka ni na kati oyebite. Don no ba ezaka bangote. Ba restaurant to kendaka o vite to kendaka oyo faut sambela ka bande konanga n'est-ce pas bien pour ma casse msomoto osani lelo ko ba mama saki sharufa mabanga obambiye ofingiye osalo mais ogelia ka ba mali ogelia ka ba na ogelia moi lo susu chet so nini nana basaki oneni parce que ça qui on a quitté parce que on est ni bateki ni na kati batwa ina kulia kuna donc mokile baby lelo ko to komite mama ba defo boyo kamwa yo kama kamwana okamwa onde mokile baby ça dit batwa komi ko se permettre à ça na net tout ali ko sala pour à gagner mbongo. Même ça va via Batumi Soussou pour y gagner mbongo. Combien de bavi à Batu Baby dans ma cambo? Bandeko bossa biloko oyo. Ba restaurant peut aller au 100 qui si bazali à bazé belé bana bango. Mais oyeba ondeni tout sur la bien oyeba ondeni.
est-ce que maman Saki Charouf à l'époque celui-ci mutu que non mère ou à Salamaramu est-ce qu'on dit est-ce que on dit matin mais tel niveau ma pratique et puis alors hier mutu intronisé papa ou madame solo bande ko ngai ngana ye kaka pona ya ko ibisa bino que bato ba osilika ils ont raison mais oui ba que ata osiliki lokolo si omelaga yango donc nzambe oyo a permetaka yo omela yango kaka yo na nzambe mtabatelaka mari ozaka no ignoro ba le lokote siko lelo oyo yebi ingola sake kotika su nzambe wana ti partout okende toyebanika bilongi mitema toyebani te bato ba mitema mabe makasi mwasi moko boye po alinga mobali po kanga mobali na ye akelesa mobali wana babiloko moko boye ya faux le diable tellement tobia diable ata salité moko akosakana te donc biloko diable asalaka c'est-à-dire biloko imaginez kaka batiaka ngo mai ebembe o mai basokolaka ebembe bazwi mai wana vraiment tala niveau de méchanceté olesa mutu biloko ya ndenge wana otie ba mai mo na kati vous êtes des méchants mais maman Sagi yo to tenir yo rigueur te merci ndemo dénoncer nabi ke ozana pete point de tanga nani pe to sala na ina to sala na été batouana o bayebi ke basala na yo il est temps peu va se repentir parce que nzambe tia bimisio boy peut-être nzambe la besoin qu'on va frapper et nzambe va frapper ndenge nini soki bango batie matoyi mangongi des places où Dieu va leur frapper mais soki ba yoki na bango ba dénoncer okotika na yo so ko so sali yango oyebi mbongo masumu afo wana pena mbongo masumu mbongo masumu mbongo kolia kobebisa ba vie ya bato vous supportez ndeni mobali na yo bozaka na ye ndako moko otela ye biloko moko boye et puis na muno na yo nzambe mais otela mobali biloko moko boye mama Sagi kuta lobi ezaka pona banganda pete na bandako basi na bisongo pe lelo yo koma donc moi c'est ça ba camarade Zubulu Zabala azala ba ami partout ba makopa na ye ba ma copine bazé belé ma copine mo ba ça moi c'est bino mo ndenge ozana mo ndenge na zuela histoire ngo ma copine mo ba ça moi c'est mo ndenge ozana kutu omoni yo so ko se mo ba na tala ngana tiana kaka iloko yo yebe ayoki ma copine na it imo mona ande mo ba nga banga nga po nini kama tipo ziolo wana o mo tia mo bali biloko mo poko msa mo bali zoba atana ndako na yo moko avant kolia il faut sambelaka atana parler na yo pour kolia faut sambelaka na mona vidéo mo boye c'est pas ça film mais vidéo na mona yango moi si moi zolamba ngoli kaleso na ye atie kaleso na ye na nini atungese kaleso na eti abisi kaleso na ye alongi kaleso na ye azokamata tie biloko aketia mobali sali na biloko tia mobali na ye azwi kaleso alongoli pena kaleso na ye atie na kata baloli alalongoli kaleso wana azotia mobali na biloko mobali pa ye akamata banda kota biloko wana na film sans kusambela bazwi yo et là c'est biso que sans kosambela mawatro awa na ko interpeller mutu moko na kanga dadi ya lelo
l'esprit a bien. Yekola kusambela. Mutako sayuti. Yekola kusambela. C'est important. Mukile baby. Na domaine tout. À toi nandako. Moi si na tiele au biloko kolia. Belela le sang de l'agneau et purifier biloko wana. Ok papa tu m'appelles sur biloko kolia. Belela makila na Yesu et purifier biloko wana. Cause après ça kolia ka de bilia lia. Biso no lobby. Botika mama Sagi Charoufa Mandeko, botika na binole. Les arts témoignages, c'est vrai ça fait mal, mais toko sala nini. Pour Nzambe pe mutabatela ki biso déjà. Ba o baliaki kuna Nzambe asa batela ki bango. Pour belé petam so ba kufa na makambo wana. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Betan so kufa na makambo wana mais yo za vivant. Boniko. Yebela tilamuka, réveille-toi. Merci Nabino Bandeko Bolandi Biso na Kangadadi à Lelo. Je crois que Lelo, tu as au moins 2-3 Kangadadi. Non, 3 T3 les Gébili. Tu as 2 Kangadadi Lelo. Oui, tu as représenté Bino. Tu as un comme Bino, photo ça là. Lelo. Mais pourquoi pas, tu peux s'abîmer encore deuxième Kangadadi. Tu as malade Momingi. D'ici là, Boti Kanabien. Tokutani n'a pourquoi. Voilà, Kangadajou. Stade de martyr et comme un stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Hello kubuzo bosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Hello kubuzo bosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso bapoliticien, bango nyonso bafaux pasteur, bafaux chanteur. Nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo. Pasteur, ma faux chanteur, ça va pour juger bino na mabe bozo sala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade maquillé, ça pour la loisir. Et communauté de Messie, démonstration pour la popularité. Ma innocent bazo kweya, la sacrifice diabolique. Pukolingo zala esclavia moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli eli eli, la basta badani. faute de connaissance.
la nouvelle génération. Mopepe ambula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aspe na kobondela ozongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi